yango kobomaka batu na Congo bandeko nanga ekomi neti lipa na nguba. Batu bakomi kokufa na Congo na niveau moko pas possible. Batu bakomi koboma baninga na Congo na biso bandeko nanga, c'est comme si tolalaka tolotaka, c'est comme si bandeko nanga na oyebate mosusu na mitunaka tango bobomaka nanu batu bongo. Bino bokanisaka keno parce que mutu wana zalaki star, parce que mutu wana zalaki na bambongo, parce que mutu wana zalaki na ba connaissance wana ozonge pa na yo. Pourquoi biso ba congolais bandeko nanga mosusu to mitiaka na place ya baninga mosusu te? O boma mutu o tala tate keno tango mutu ya kokufa na mukongo na ye banani bazali bo bomaka ba mama ya batu, mama moni akufi atiki bana bakomi kotelengana. Etango boko boma mutu bongo bozala katana tanwana teke no, comme bana bakomi kotelengana, comme bana bazali bisusu na bisika kovanda te kasi ngana boma mama na bango, ngana boma papa na bango, na kendo zwa charge ya mwana wana. Na Congo na biso ce n'est pas le cas. Na oyebate kindoki ya mundele tomona kasoki mundele azandoki ao sala que non azala mutu mbongo, azala na bambongo na ye ebele. Mais ce n'est pas le cas avec nous les Congolais. Biso to bomana kaka parce que mona ki mutu tel alati bien, parce que moni mutu tel asala ki ba voyage kili parce que mona ki mutu tel asala ki ba voyage kafu parce que alia ki fufu bien. Yango kaka au préféré na yo oyako boma mutu. La famille totika babino obo tambolaka na ba poison s'il vous plaît. Ngana osambelaka toujours et encore que non. Omoni ka ndenge otambolaka na poison na yo otie yango soki na micro, otie yango soki na bidabilo kwa kolia. Ka poison wana yo ozo planifier pona moninga ebomaka yo ka yo moko. Bandeko nanga bosala na nous partage la vidéo oyo makambo eza ebele awa. Ka ndenge boyebi biso soki ya koloba ezali te tokoya koloba te, mais soki ya koloba ezali toyaka. Nyeti bamba makambo ya bongo bandeko nanga eosalanga kanda na motema, eosalanga pasi. Komona mama mobimba atiki bana na ye. Bana na ye lelo ba wando telengana. Pourquoi? Parce que ezana batu mosusu moko boye, ba sepela kite na mama wana ndenge yembaka, ba sepela kate na ndenge mama wana tambolaka, ba sepela kate na ndenge mama wana alataka. Yango ezo sala bango pasi na motema balobi ka keno ndenge za boye to bomaye kaka. Tango bobomi ye bozui combien? Bozui a million? Bozui combien to bozui nini? Bosomi bandako. Vanité de vanité, tout est vanité la famille. Na se ya moi biso nyonso toza ba lekinzela tayo mutozo bomaka batu. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na système moko kitoko la famille ka ndenge na betaka toujours et encore masolo Gavker ayeli bino ba masolo ya kitoko Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien ka ndenge tolobaka na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko nanga okosimba na yo mwana eza na bandeko mosusu nalobaka toujours et encore peut-être tango bali osala eloko te osala ekobo te obimana mibali te me okoti na ndako ya libala mabote eza te oke na ba hôpital place nyonso eosimbaka te na tour oyo meka Gavker ata na 62 ans osimba na yo mwana na ndenge moko ya bien ka ndenge ezalaka na système moko kitoko kote ya bapapa lelo tokomi komona ba mabale ebele ezokufa pourquoi parce que papa azokoka lisusu makambo te ndenge bando sala kala bapapa bamama ekozala malamu papa komitungisa na yo te kozala te keno mutu asoni soki na tuni bakoseka te batunaka Gavker aza wana pona bino bapapa donc tango okomaka na Gavker yo moko komona nzoto na yo ka ndenge ezalaka nzoto ya bapapa omone kozonga na force nyonso na ndenge moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo oyo na memeli bino histoire moko bandeko nanga eosala pasi kande na lobaka sango moko ya pasi, sango ya mawa, sango akolelisa bandeko nanga. Sango o na memeli bino lelo bandeko nanga moi personnellement elelisa ngai. Yango na lobaki te na ovanda nango kimia te fona ya to partager na bandeko na biso mosusu esunga biso. Mais avant na kota na moi sujet na biso ya lelo et ozala moi bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango na ye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Voilà. Toye lisusu na ba mapango akoteka la famille ebele ya batu o balandaka déjà Étoile Inès TV baumona to bando sala sensibilisation ya ba mapango akoteka ba mapango ezalaki na $350 ya pamba. La famille ka ndenge boyebi biloko kitoko yomelaka nango te ba mapango wana esili. Awa lisusu toye na ba mapango mosusu to teka na $750 ya pamba. $750 la famille oza na mwa place na yo na Maluku. La famille ba mapango wana eza deja na mikanda nango, eza deja na ba papier na nango, eza te ke no tango kosomba yo moko bandaka ba démarche na l'état, yo moko kendaka komona chef coutumier te.
basi basalela yo deja makambo nyonso yo ozosomba ndaku na bapapier na yo na maboko bapesi yo na ndenge moko ya bien. $750 ya pamba na boy nanga olala lisusu tango ekosila obandotuna mama Étoiline na yebaki tete. C'est le moment sombelaka bana na yo lupangu omisombela pe yo moko ekozala malamu mingi. Kolata tolataka ba voyage kilikili kolia toliaka bandeko nanga eobetelaka biso maboko te mais soki osali eloko ya malunga ata à la longue bato bakotombola yo ke non omoni mwasi wana omoni mobali wana azalaki mayele ntango bando ozwa bambongo en tout cas na bambongo na ye nyonso tala immeuble atonga tala ndako atonga ezalaka mwa bongo la famille $750 ya pamba na ndenge ya bien. Moi kanenge ezalaka mwa dédicace na pesi bambote na ye moko Linda Bukulu ya balinda na pesi bambote na madame Gracia Mpoi bambote na nga na ye moko mama Lisi mpitu ya balisi ye azalaki parmi batu o basomba bandako ya mapango ba $350 la famille asomba yango 10 mobimba na ndenge moko ya bien. Na pesi bambote na ye moko mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga depuis Maroc na pesi bambote na madame Madrine Mafuta et sans oublier kanenge zalaka madame Judith Diampovisa la parisienne. Voilà. Masolo na biso ya lelo eza pona ndeko na biso Lisette kanebo mona na miniature bien que totie miniature na ma photo ya batu mosusu je m'excuse d'abord pour ça mais bino moko boyebi biso ba congolais to lingaka place ki songi ezali ezalaka bongo soki totieki ka photo na ye vu que azalaka star te biso bino to lingaki to landa te mais histoire oyo eza histoire moko ezo concerner mutu nyonso la famille kane na obeta masolo ndeko na biso na komo ya Lisette aza mwana lemba bando vanda na kin bando vanda na lemba bato ebele o baza na lemba bayebi ye mwana lemba penza ya tongo eyaki kosala ke non ndeko na biso ayembaka pe asalaka ba animation na ba fête ezala ba fête ya ba anniversaire ezala ba fête ya ba mariage ezala ba fête ya ba dot kandenge ezalaka abano sala ba animation eyaki kosala ke non ba invitaki ye na fête moko boye tango ba invitaki ye akendaki kuna asali ba animation na ye epi ayembi sikoyo ne bandeko mosusu tango bamonaki bongo baye koloba keno ndenge eza boye ozo anime kitoko ozo yeba pe kitoko biso pe toza na mariage na biso est-ce que moyen oya ko anime ekoki kozala alobi pas de problème jour nini bayebisi ke non toza na feti ekozala mwa samedi moko boye bon bino moko boyebi o tokotindela yo mbongo o makambo nyonso ekosalema. C'est ainsi que eyaki kokoma un vendredi aye kozwa code kanenge toyebi biso nyonso mwa code na ye eutaki poto ake pe a récupérer mbongo na ye alobi comme na okende fête ya munene fête ya kafu fête ya bato ya mbongo il faut nga pe na bongama nga pe na lata bien. C'est ainsi que akendaki kosomba mwa robe na ye asombi mwa kabelo na ye asombi mwa sapatu a garder na mwa mbongo pona maquillage comme aza na bana na ye alobi na mbongo yo comme bana na nga baza na ba téléphone te na sombela bango ba téléphone. C'est ainsi que aye kozwa bana na ye mibale ayaki kosombela bango ba téléphone ka le même vendredi wana toye kokoma samedi abongami pe ake salon batie ye kabelo na ye batie ye ba make-up na ye maquillage na ye kitoko abongama penza otali bolobi mwasi nzambe yeyo la famille kosala keno na pokwa ka ndenge azalaki invité ya koloba keno il faut animer il faut ayemba ase dirija pe na feti tango akomi pe na feti bayambi ye pe bien bapesi ye biloko akosala nini ya kolia alie mwa muke alobi na continue nango après mais nakende nanu ka ndenge ezalaka na banda nani koanime baye kopesa ye micro asali ba animation na ye ka ndenge ezalaka kosala ke ayembi na koyemba donc atie batu penza à l'aise na fête wana ezalaki somo asali na ye penza musala na ye très bien
tango asilisi ka ndenge boyebi mutu soki asilisi ba animation mwa biloko na ye pe allié Amélie aye kozonga ndako wana deja ezalaki samedi tango azongi ndako na dimanche wana abandaki deja ko se sentir nzoto bien te akomi kosanza biloko moko ya vert aosanza bon ka ndenge biso moko toyebi na Congo na biso tozalaka soki mutu aosanza biloko ya vert surtout mwasi ba mosusu komona ayo zemi batu mosusu mingi tolobaka kaka eza malaria ye naki ye moko akanisi ke non eza peut-être malaria bon balali deuxième jour ekomi lundi nzoto ka bien te ao continuer ka kosanza avandi na ye kaka eye kosala mardi nzoto sikoyo ka ndenge boyebi bolembu ya makasi ekokota akomi kokoka lisusu kotambola te balobi te tokotika mutu ka boyo komona mutu aye kokufa to mema ye na hôpital c'est ainsi que bamemaki ye na Saint-Joseph tango bakie kuna mercredi wana bakotisi ye na hôpital bakomi kosala ba examen la famille ezalaki déjà trop tard baye ko découvrir que non aliaki nde poison zalaki nde na poison na nzoto siko biloko nyonso akati esi eziki eye kosala ke non jeudi ndeko na biso ya mwasi ayaki kokufa la famille bato ebele bazomituna yango kutu poison ezalaki kana biloko bapesaki ye to ezalaki kana micro oyo asalaki animation jusqu'à présent ezolekela kutu famille ezolekela kutu bato ebele famille oyo invita ye lobi biso tozalaka na problème na ye te toyebi na biso likambo oyo te pourquoi na bato nyonso na feti bakufi te kaka ye donc makambo oyo jusqu'à présent na côté ya famille bandeko nanga ezopesa confusion ya makasi bazoyeba te babanda wapi basala nini baloba nini yango famille eyaki koconfie mama na bino Étoiline Ines TV kaka ndenge angalisaka makambo ka ndenge akotaka na muzindo ya makambo bapesi mama Étoiline que non mama Étoiline yako beta lisolo oyo parce que ce n'est pas possible la famille to sala na nous partage la vidéo oyo na Congo na biso tozo bomanaka biso na biso toye kosenga na ministre na biso Mutanda ye penza nde azalaka ministre ya justice situation papa kotango avant ozala ministre déjà tomona ba vidéo na yo tomona ba propos oyo d'ailleurs et encourageant la plupart de nos Congolais tango ozalaki nommé ministre en tout cas ba Congolais belé ba beta maboka balobi papa na biso déjà de nature aza mutu moko alandelaka makambo lelo ba ekopesa ye poste wana ya ministre de ya justice c'est que Congo na biso ekobongama papa talela biso likamboyo na Congo na biso poison ekomi kilikili na Congo na biso koboma batuto kobomana ekoma nango kilikili bandeko na ngai ekomi kosala pasi tala mwasi kitoko mwasi mbinga mwasi nzambe oboma ye pona nini la famille non biso ba Congolais totika kimutema mabe s'il vous plaît omoni ngana makambo nyonso batu openza nazo talela makasi ezaka famille oyo invitaki ye akende ko animer parce que ce n'est pas possible mutu azalaki na ye bien kana feti na bino allié animé et puis parce que toyebi ke kilelo oyo eza na ba poison mosusu mutu okoki kopesa yo lelo après 2 jours okufi après 3 jours okufi soki oza mutu moko ya mwa makasi yango tomonaka bato mosusu bakendaka ti 5 jours eza na ba poison kutu mosusu mutu ka lelo atie ili yo poison ka lelo biloko nyonso akati eziki Congolais tokomi na mutema mabe yango tomokomi komona bato mosusu a préféré na ye avanda na coin na ye moko alingi lisusu te ke noza sangana na batu na zalaka na kati ya batu pona ba biloko oyo la famille totika ki mutema mabe ba Congolais to bomanaka pona nini ole to sambela kata Congo na biso ekende liboso Congo na biso ezozonga akasima soki lelo totala ta biloko akolia chaque jour biloko emataka ndeko mata eza biloko totalelaka mais bino bovandi pona kobomaka batu boyebisanga nanu bino batu botielaki ndeko na biso Lisette poison tango botiaki poison bongo sikoyo
nzoto na ye bokendo liango yango bokotia na bafrigo na bino ezala misuni oyo bobandoliaka donc de mane nyonso ti bokokufaka bandeko na nga tozala na mitema ko pourquoi biso bakongole toza na motema mabe moko bandeko na nga mosusu na mitunaka nzambe na kongo na biso nde place bakreya satana to eza ndenge nini na kongo na biso penza na bapeyi mosusu oyo totamboli bandeko na nga komona biloko ya poison eza pasi mpe mawa omona keno ndenge eza boye moto antele bapoisonaki ye eza pasi oyo kango mais poison kaka na kongo na biso nde ezalaka place ya bapoison soki boza na besoin ya bapoison kasi bokende na est kuna barwande bazokotaka barwande bazobomaka batu ntango barwande baobomaka batu bomona bango te eza place ya okende boke mpenza kotielaka barwande wana poison kiboya kobomaka bandeko na bino kongole motema mabe ya nini kongole motema penza mabe oyo boza nango ya nini la famille bandeko nanga na okamwa en tout cas Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu